Voilà, mbote na bato nyonso oyo bazwa libaku ya kolanda biso, en tout cas merci na bino et bolemba biso pété hein, bo continuer toujours ko s'abonner na ba page na biso PV officiel TV comme YouTube et Facebook na biso PV hip hop et puis Instagram na biso PV hip hop. Matondo mingi penza na biki boza vraiment ebele bosepelaka penza kolanda biso awa toye po tokabula makanisi na bilenge toyeba makanisi ya bilenge na société na biso toyeba makanisi ya bilenge mpona Congo na biso ya lobi nde nakobanda mpo nazala molai penza te nakopesa mbote na bana mare na ngai mbote na bino Mbote PV. voilà awa naza na ndeko Abara oyo bamesana kobenga ye Abara ayebani na nkombo wana na quartier na ye babengaka ye mingi Abara. Awa naza na ndeko MH donc ye mpe na quartier na ye bato mingi bamesana kobenga ye mingi MH mais mwa mituna ezali na bandeko tokosola mpo tokabola ntango ya bilenge mpo eza matango ya bilenge tolamuka nakobana ndeko aza mopanzi na nga Abara. Abara nde nayeba makanisi nini oyo ozalaka nango mpona mboka na yo to projet nini oyo ozalaka nango mpena mpona mboka na yo. Merci PV pour la parole. Ay projet nazalaka nango mpona mboka na ngai, mboka na nga ezala bien, tozala malamu, mpo tolamuka mboka ekende liboso par rapport ke nde mboka na biso ezokendele. Mboka na biso ezokendele. Bayaya bazolamuka te, bayaya tro kidiba, baya bapesi mingi fina loyenge. Bayaya tolamuka susi ya mboka na ngai yango wana bayaya bolamuka. Toza toujours na mboka na biso. Voilà. Siko sur le plan projet. Moi projet to pe makanisi moko bolinga en tout cas ngalobi soki penza par rapport ma soki pesa na bandenge moko boye il faut na sela mboka na net eloko moko boye songolo pakala. To pona eko tape bénéfice pona ba jeunesse ko ya lobi to pe ba no pe na ba koyaka makanisi nini ozaka nango. Desi makanisi na nga na mpona mboka na ngai surtout projet na nga hip hop. Desi mo projet na nga ke nazala bien, nazala stable, ndasa makambo ebele na vie na nga. Wala tel plus vie na yo. Plus vie na nga. Siko pona mboka siko ni pona mboka na yo sikoyo. Mboka na nga projet mo nini ozalaka nango mpona mboka na yo. Est-ce que ozala mo projet moko mo idée moko boye ke lobi soki nazwi mwa possibilité moko boye nakosala lo moko mpona mboka na ngai. Pona mboka nde tomona bamoto modiki nde tomona moto modiki mbe asala hôpital ya monene bambia Marie Mutombo yo makanisi na nini ozalaka nango mpona mboka na yo. Makanisi oyo nango mpona mboka na ngai soki nga mpe nakomi lokola bango kosala mwa petit association moko boye académie ya football mpona cadre bajeune tala baza na mboka na biso bajeune tala baza ebele nosala mwa académie moko boye ya mokie mpona sunga mpe baninga bacongolais na biso mpona projet na ngai yango wana mpona sango na mboka na biso. Voilà toye awa na ndeko MH kaka meme makanisi oyo tokaboli na ndeko Abara na part na yo baprojet to mpe baide nini ozala nango mpona mboka na yo. Nga na part na ngai baprojet to mpe baide ya kobakisa po esalaka pays se développer soki lobi nzambe asungi tozwi tokomi te lokwa bango bon etake na trop basé na monde artistique na créer non balabel pour na aider bajeune po nde toyebeli na mboka Congo talent eza nango makasi mais encadrement eza mwa bien te par rapport ya bajeune omona mpena jeune ana souci nde nayembaka boye banini pene simba banini mpo na odefendre pays nanga Congo souci wana mitema bajeune eza mais force eza te na nsima epuis mpo na biso bajeune congolais nakomona obetoka bacourage nayebi ke congolais tout so abimi libanda esimba erataka te et pourquoi eza congolais aza na morale moko boye ya innovation par rapport nde toomona na bapays ebele baotiela bajeune na bango motema pour la plupart mpe so totali na monde entier avenir alobi ya pays ezalaka bajeune elo normal te mais oregrete mingi na kini na Congo je crois baencadre bajeune bien
Omo bunda na kibiso moko. Poto bima. Tout ça est important. Mais batoura babiso soto zui. Ah. Entreprise pena yo créé, ils ébélé. Oui, ça pena qui la moussa ba jeune. Pour ba jeune ba na ba makasi. Mais toi ande na force te soutien izate. Talaka. Donc c'était mon grand penza, hein. Ba jeune, ba Kinois, ba Congolais. Makasi penza zali. Mais makasi yango wana siko ndeze étouffé. Ils étouffé parce que il fallait ça la pour makasi eza. Isenga na mo eloko mo boya na si wana en fournir. Donc yo mo na kena oyi soutien wa soutien. Yo mo na pena kena makasi na nga oyo. Fona kenda kaka. Poso na katani na sima pe ça moi bien. Parce que na sima ne za talaka biso futo beaucoup la ba grand-mère, ba mère, ba parents, ba ni. Oui, elika na bango chez biso par rapport au penelika na bango 100% chez biso. Ko biso mo talaka. Est-ce que quand la jeunesse il y a Congo l'autre puis il y a Kinois après 10 ans toi après 20 ans ba fouille malamu penze kobima. Oui, kobima après 10 après 20 ans. Et ma par rapport à ni po bossa neti nini. Po ni nesi po eloko nini ezali zo sunga bango po yango ma chasse lo ba. O lesi zo sunga bango. Tokolo balokola esunga ba jeune. Oyo sunga ba jeune quoi, ba jeune pena ba c'est sensible na en tout cas grâce à biloko ba teli biso et ça là qui to évoluer pena bien quoi. Bon, ils ont un travail volonté petit. Desi ba chino eloko mo bi awa. So ya kozana volonté na kina sala ngo kaka. Na sala ngo yango esunga 10 ans 20 ans. Yango na. So asali yango te yemo ami lembisi. Esunga été. Elle croit que coach mo bi ayena terrain. On peut s'entraînement. Baya ba osala. Yo ya mo utemi koto boyo so coach apesi mu Congo. Yo ochiki na otali batu susu. So ko tazo misi boyo. Yo kokoselo wa osala. Nzoka yo moko omiboma. Omisunga te. Po esunga yo 10 à 20 ans, c'est qu'il faut bosser. So pe ba personne c'est le yango osala faut ochape na volonté po musala tata la maman. Comprendre. Ochape na esprit na yo tout. Fandi calme. Banzo ça eloko fona sala ngo boy. Poso na sala ngata 5 à 10 ans, lo bébé bo benga ngata maître. Bo benga ngata star. Bo benga ngata kombo tout bo benga o. Poso na mboka o la monde. So ça mbongo to za valeur te. Il faut ça la mbongo. Voilà, il faut ça na mbongo penza. MH tango mona lelo ezana ba jeune o pena tali pena boto so ajogo. Abeta pena ba le makasi. O tala ba oza pe jidoka côté bitumba pena na ndinga ring asala ango penza bien makasi. Musupo mona boxer na ring asala ango penza bien makasi. Mais ba jeune wana so tali moko na bango ba se retrouver na bande ya bakuluna. Donc mo na moi et azamona malamu na moi akendaka bale asala pe entraînement mais na butu a moi na mabe. Au moins ma joueur ko c'est coach en tout cas coach ngai kuna mona ke bete zate parce que ngai kuna bakana ranga yo sa joueur bakana ndenge nini c'est qui yo posa na kati ba click wana siko conseil nyoko pesa na ba jeune na bongo za joueur pendant beta pe kitoko mais on continue na base ya bakuluna. Monsieur Isaac à mon nom est exemplaire jeune le roi bango difficulté za nango difficulté za talara tobotama te na ba famille Isaac tukutaka banini nde toyebelité mais tobotama na ba famille suffit d'être na kutede mwa matembeli wana lipa na meli mai ikokomisa pe tu 16 kozwanga 9h komisinga pe tu 16h. Donc ça veut dire de 9h tu 16h dans un espace pena ya Osaka. Ako so api onandulu. Merci yango ezake ba jeune nde somoka fokoyeba. Po ezate osala boza joueur betaka ballon. Yebi ke lobby wana pour s'attendre ba millions ba grand là pour sauver famille. Bon, vu que toza na Congo. Moins difficulté ça là.
ya un peu faut ça qu'à esprit dire faut ça en linda makasi pour un nombre affiliance un nombre ou ba sopi ba en sali donc ba bon moment bezanga na mutina ta que jeune congolais chameau obungi c'est loko ando luka pona vie mobimba obungi sans likolo et loko moko boye servi yo ka pona une semaine na sens te mingi za sko conscience donc to bosser kaka nzamba tikine mutu te nzambe pa ne pona mutu nyonso. Mais yo mo pour qui misali pamboli na yo par rapport au lulaki. Baninga bossé là ba iPhone peut-être ba XR wana na ba siko na ba 2025 oyo. C'est non pour comme nzambe pour nzambe nda mettre tout. Et bi ke banana ba butama na Congo et bi ke oya bundaka buya bi ke oya bundaka buya mais non ko kendo ko yiba ko gâcher talent na yo pour na maman bezaka pour na siko peut-être 2 jours 3 jours. Yango gâcher lui ma gâcher mambo eza pour na vie no wana eza sens te si ba bote biso pina pa ba parents eza pina pour na luka salisa bango non ke ba bingi suna chombo ke aibi chombo kuna ibi nini kuna do ba mona ke non sens te parce que ba jeune belo to yebi ba ibaka ba kuluna mingi pe tout ça na bango ba massa mingi pe ba infilia ça biso mais tout ça quand même esprit boya ko sala ba mambo wana. Mais lelo, je crois, montani lelo radanja sa terre. Mingi ko mona be betibo tali pena ka au conseiller au lembi. Tali ngapi na okota na monde ngo pe banini ko yina mona ozanga ba 5000 te banini ok. Isa ko mibuma. Sont les savoirs. Filiance donc on a un sens. Donc jeune et tout ayebi ke na za jeune. Non bosser pour la vie. So chara ba parano ke ba parent pour photobota to bala ibisanga ndenyo bala kikuluna kimuibi donc simba tu wana conscience je ne belé ming toujours na conscience to ba mam to sala ba kikuluna na vie na sir na mote nzimi na ya mtasala grave na vie na ba kikuluna na bani. Est-ce que quoi kuluna pas là? Bon, ceux qui kuluna pene zali ils ont vrai cop il y a ça la penza yo poina yo foza noka kuluna so komi okoko makoko poza ka kuluna est-ce que quoi kuluna zala jamais azarate donc réponse na ngeza pena ke azala kate Ouais, jamais. Koko yanki ya kuluna azala kate mais ça la koko mongo ba kobenga est toujours maître avocat ata quoi sala musala na ete makopesa toujours bamakanisi na bao baroya mais koko wana sikoyo ya kuluna azalaka te donc na vie ya kikuluna ekomema o nulle part okoma jamais na 40 ans osaka kikuluna olemba ezala bagene na bapeti oyo bino bone koinfluence wana bango bomata bozwa relève bakoma siko kobungela yo ozanga mpe makasi obeta bango parce que na moment wana ezala bamaste ebele oyo osala na bango kopona batika e mingi bakufa ose retrouve ta mosusu oza yo moko moposa eloko eza te ezaka mpasi na motu donc kopesa image ya mabe mpo na mboka eza oyo biso tozosala kikuluna topesa image ya bien mpo na mboka na biso mpo lobi mpe ezala bien parce que nga na ondima te yo jeune osala kuluna obosi mwana wakendaka classe ebatuni mwana na classe papa na bino asalaka mosala nini imagine sikoyo mwana alobi na classe ke non papa biso azala kuluna imagine po batunaka bana papa asalaka mosala nini commerçant avocat nani songolo pakala papa asalaka nini batunaka tonso mpe bana ozomona mais mwana sikoyo lokola yebiki papa na bango azalaka moyibi abundaka aka bilo moki moyibi abotolaka bato akoloba mpe na klase papa biso azalaka moyibi abotolaka bato azalaka makasi omoto eza na sens te mwana na choix te bango bademande batunye clair papa na bino asalaka mosala nini mwana alobi oyo ka ye amonaka mpe oyo mpe ayokaka mpa bato ata mpa bandingana papa bino kutu moyibi sikoyo kotala boye bazokanga mpe bakulu nango sisi bazwa mpe bakondana mort eza vraiment kotala na ministre na biso na beteli yango sete meme mokonzi ya mboka abetelaki yango mpenza sete makanisi wana bino omonaki yango ndenge nini balembisela bango babomela bango moto mpo bakati na bato bamaboko bavio na basi ya bazemi so comprendre
bino bokomona ondeni bon ndeti place wana pena bazwi bango pena solution pena yango wana kutu ndeti na place na nga ke bo bazwi bango be babaka bango kamba mo pupupupupu esili mpe po bajeune balingi oyoka te lelo bapekisi yo bapekisi yo aya etika akotika kaka mpo na lelo mpo na lobi akontinue yango lisusu donc toline oyo opesi ezalaka mpo na lelo mpo na lelo opesi ye kaka yaya tika makambo moko afa mpe calme ayoki na yo yo atiki kaka mpo na lelo me lobi amonika azala na 10 000 te ana 20 000 te abimi balabala MH est normal pour voir même dernièrement tout mon opération mon isalamaki ya kanyama kasisi okanga ba chaîne ba kuluna miyibi ba ki kanyama kasisi bon biso ba totikala ki atusepela ki pour tout monde moi bon ninga ba kotsa biso na moi liberté mo bo poto andeti na moi prison mo bo ebike na moi iPhone na Iris Air ba nini donc na bo na ko sape moi vidéo na balabala mais ba vidéo ani kuma rare salama souté parce que ba chaîne kokuyiba kubutula biso na biso ba mais konza mboka zwa solution wana tuvaki awa c'est mieux pour kuna kuba profiter pour bazwi yo awa ndosa buso babakeno kuna bayebi que puis bakoitisa wana musala donc c'est mieux mais donc comprenez te bamisusu toyebaki pena ke okoyeba kuluna ya terrain po toyebaka bakuluna bakendaka mais après quelque temps tu comprends te bazongi bakomaki te donc tu comprends te est-ce que bakomaki te to bakimi to ezanini alors déjà na motuna bakomaka te to bakimi to bakomaka mais bakimi ezanini alors ministre justice bazwi idée wana beta banga peine de la mort dara ndeti dernièrement la ndeba image ya mutu moko hier peine de mort peine de mort hier mo ba pena le roi biso et pour qui peine na itatala ete ke mama wana za mama mukolo akobota boye donc abota déjà banu baza ke plus avancé que ye to pinga pour mama mukolo pena na butu hier na bazé 3 personnes 3 jeunes loko anga bilenge bakata na maboko te bana makolo donc ba pe ba aveugle te ba baba te donc bilenge pena bana pouvoir yo luka kozwa mbongo na voie normal mais bango moko ba poni pena kudresse mère wana kobotule saki comme si na niveau pour ba mère mususu olenda otaba mbongo na pas autre chose lango ya passe abeti calcula bandeko bana ndako ba demande Monica c'est mi alenda ta moi muke na saki wana peut-être batu bakobima ba suivi mais timero lenda wana ba ya pe ba comprendre que timero lenda buiba ba krio batu bakobima ba suivi mère wana ba biti bichette moni pena que maman mukolo beaucoup de c'est ça yebisa opesa batu passeport parce que fona bata bongo et toi les lomba obike non faut ba boma bango oh ya sali mama wana ezani muto asali mabe momi déjà muto abomi na mbeli fo bomi na mbeli muto abomi na mbeli fo bomi na mbeli aka kati mama dia loboko mama mukolo bongo yo kasi siko tant to vanda ka boye pe na bakuluna oyebena ki non master o aza kuluna master o aza kuluna to bomba ka bango ezabeka ndenge moko pe to ko bomba wa M23 to mususu normal normal parce que il y a déjà bongo parce que bakuluna na ba M23 ba ka batu moko ilo moko donc vigilance auto za nango pona rotala o M23 faut ko belela batu faut ko sala bu faut to kanga e faut to sala botu benga mbila a osimba ye pona nini te pona bakuluna to za pe na motivation oyo pona nini te kesi oyo hip hop par exemple ndenga to za no boy bakuna misu ya ba respect baza eboka bike kuna za mama respect te mazaka kuluna akuna ani respect te mazaka kuluna ana kuluna ndeyo o monela kai yo monela emsu soki mwana nda bonza kuluna mais yo monela respect mais webika za kuluna obenga kepe otindi pa ke aye parce que ndeti ba kotilo mbango eboka koto yo za na terrain yo ba kuna la so kuna c'est yo monongo o laksa e te na laksa e ba za kuluna parce que soka sala nga mabete
c'est que kota kendaka akenda kosala mabe ntongo kolakisa ye parce que kuluna ezali grandité yango grandité yango eloko te ta lelo ekomi ekoma lelo so totambola boyoka eza bakartier mosusu oyeba te oloba moto to velo bana yango baye bana yango baye babenga bango baarabe na baaméricain donc bamisusu babenga moto velo isi bamona babenga velo moto yokoma baba to nini okomaka boyo ndeti wana nga moderne afitime na limité nayeba ete so naloba nini bon eza mpe kaka sentiment na osomba kwanga na poso baokuta bayaya banini ipari yaya natekaka baposo aza deja yanke kuluna aoteka baposo na bakwanga yanke ko donc ça veut dire baposo wana bakwanga otekaka ateka mingi bamasana ye bamasana ye ndi baya kosomba atushi bon nga mpe mode boulot tokenda partout natali kaka so na bina kebwi nakelia mwa maleko boye nakapelite nana na mosala etianga mwala nde namona mwa nini mwa banga mwa manzanza wana baoteka baposo bakwanga banini nga mpe na ye natali mpe commande na nga erreur nasalaki kufe nazwa damas na nga nakendakongakeli a chantier rien katakata ngo kaka nadamango siko ye ana eloko moko batune ngai entretemps batya pilipila mai to ya poussière nasiko nayebisi ye so mpe fe naloba na nga olobi nini nangakenda ngo so mpe na balangi na bango oshobi nini mais lukela nga grand problème yosali balangage oyo bakuluna ya bakuluna donc nakuluna te yeso akope bango mpo ase sauver place asa donc ya sentiment kaka de vibo ata na bapane na bamasabo mona loba na ngwa masa oshobini influence mais koyeba pena baterme wana nde balobaka nde bayesinga te nde olobi siko oshobini olobi wana ngambo ya banani nyonso wana nayebi nanga te kutama te nde masa mo bazalaki ana boti courage banini biso mpe baarabe sho banini yo mema mambo baaméricain ese ndekolo kutama be pena mambo wana nga yebi na nango donc ntina lobi boya na sentiment omonaka bayade bakomana bango baesprit mabe ya liboso mbamwa ya telemaki azwi na plateau ya kwanga na dendo na nga atango no mopanzabe par conséquent olia esusu te loko olobi baloba boye abi par conséquent olia esusu te babwaki yango te bamake bakanda na bango babwaki yango te okolia non te bayeba siko oyo ozali bakoma olandela ngai oti wapi ozanini biso nanga mbana boye toyokanaka te wana limete biso limete ancien miring na basimasima kuna wamona wapi biso na boye toyokana te na nsima oyayanga na uti mbinza na meminga masamo azalaki wana boya yanke mpe ka atelemi bamo nga kutu basalanga boye na mbinza tokendaka mamoko boye abetinga su deuxième mbata puisque natali nga mpe mobali boye nakorépondre mpe banime naota siko sintu na bango mpo ebie na moto akufa na sentiment na loyengi nde nagardaki masana uta puso esinga yaya telemaka kake kende kwayo kia kozongisela nga mwala wana plateau na bango ezalaka plateau na ezalaka pa damas na nga etikalaki te na dama eloko te nazwi bambata mpo otya damas nda abaki atuni pilipila mai to ya poussière donc yofutaka pilipili yatuninga bongo tema na mema ede na sentiment eza babilo mo bitaka bakongole mwalangi mo banini tomekata banini yo soko lobaki msuku po se sauver en fait MH alobaki langue wana na cadre kaka ya sentiment kaka lokola Congo balo lokola bangila alobi ne kaka bon chubi bango mbeli na mutema contre bango donc ande na lobi oshobini contre bango ya mabe na défendre tu place na utaka na vanda ka bandimi te moko abimi wana mama na compréhension babotola ya biloko babikote na biso banini natalika un jour moko nakenda chez petit nanga moko ainsi bango me nasoka ekomi baarabe américain siko bino awa eza nini langage nini awa bino bolobela mpo nezala boye nazoyi basusu te na s'exprime na monoko nini mpo namobanga so na bino aloba kaka boye namonde ye nakoya pa baarabe so naloba boye nakoya pa baaméricain alors siko neti bino koto analobaka nini ono ve ndeza boye
Ah, tu as moto, vélo. Et c'est petit dans la tout ça, tout quoi. Moto, comme on a moto. Et comme un vélo, non. Et comme un vélo, nini. Donc, ça veut dire que tu vas ça ngaï. Bah, en place, il y a l'eau. Bah, remplace à ngona, moto. Oui. Bah, tu y a moto. Bah, remplace à dans l'eau. Ah, mais mon seul matin, c'est beau. Ça va tout hein? Bon, so, ne pas l'élo. Mais tu sais, faut ni ne ce qui. Bah, on est l'élo. Il comme un moto. N'invite, t'as ce qu'on t'as mes exercices pas mais ça va. Et va pas l'osso. Bon, l'osso. On a qu'à côté de ça, l'eau a des problèmes. Dis souvent ça n'invite au. Mosso. En tout cas. Et puis chose grave, dans la commission pénale de l'ingala français ko. Donc il place maîtrisant au pénal belango ko kate. Donc allo bango blonde atangi yango. Yo ko motala ye. Ana tanto lo balingala normal so ni rien o mala o. Motala yo ko munongo ni ba sho ba lo. O ba chinois to. Mais ba yo quand bien entre bango na bango. Ba yo kana kitoko. Ayo ka nongo to sur le français. To so blanc français kitoko. Ndebe bango bazalaka. Donc ba yo kana to so biso to lobi to lomo to nyonso. Et puis au soyez ta salaire qui est quelqu'un tas américain. Jamais Sigo pour la lutter contre ba bêtises wanyo so wana. Ni bo senga na gouvernement par rapport à langage à bongo. Si ba moni jeune mo so ba ta bongo ba kanga été pensa po so ba tika ngo boye et na nenga coulisse banditisme wana etika la kaka et balaka ke koto balobaka boy langage oyo koto ba langage déjà ça kunda na des langage wana oyo ke koto kokota nango te akokota nango te c'est yango ka da kuluna déjà ozomona donc et comment ça là que ato ça kuluna te lokolo za la kamuto koto yo il faut oye ko na langi wana po yango nde ko sauver na be na wana na quartier na yo donc ato ke na quartier mon susu ceux qui bato wana ya langage wana bazali ba ko sauver yo so bazate osambwe soit oza kuluna te mais comme la devoir ya oye ba tous les deux langues wana mingi ba tangisa ngo pete mais faut ba na balabala oui donc c'était na professeur mo boy ke no ba tangisa beka ke kotoka ya lo il faut comme la moto esili wana robosa monter na mutu nao so ke faut le bra bon ni to seka la gouvernement pour na système mbona nyoso gouvernement il rosala alite kaka ndeka azana bango MSU na kokotsa pe boy so to bakutika mutu alo baka balangi wana arrêtez voilà arrêtez o ko la so bakuti yo kaka na balangi wana ba show bakangi yo so ka ba komo kangela ngo o manke botika OK parce que batebele pe ba bunda kuluna na Congo a ezaka ba ya wana kaka pesira kosi ya eloko wana ka balo ya lo ba wele lo te ni mwasi ni mbongo ni okuna lobilo ya lobilo ya bisho bitumba donc omo bundisa batebele soka to lité donc erreur kaka ya langage yango komo sala bo yango créer des gars na Kinshasa mobimba na place ezalaki non yaya wana pena azwa kama na biso yaya wana pena rien OK était bilo tokanga ye wasoko yanga maneke esimbi siko pendant mboka na biso siko toki na ba moment oyo mo bitumba ezali mo menace ezali pays loka Rwanda pays ya muki ezo sala biso ba fonti na sima nango ba mindele baza na sima siko biso ba jeune plateau za soudé tous ma casse tous za nango ba lona ba show wana tout ça siko to la musa ma conscience na biso poto bundela mboka na biso bien bo senga to kota na armée to kende ko s'intégrer to koma na ba soda solo poto bundela mboka na biso mais to lingi to bundela ka ba poche na biso à travers bandeko na biso c'est ça qui to kopenza bon qui tout côté pour mboka nde de base à mambo ibele kota banzoto na biso pena ba congolais hein banzoto na biso pena libende betamite mais on s'entend noko na tazali kota la nzoto rwanda mukie mais basara na biso bilenge tozali to boko kota armée mais to le la kaka mboka na biso na pasi comment parce que yo boko kota armée ngonga yango yo to bela ba jeune bakota na armée po babakisa makasi na bango na FARDC pe na wazalendo
C'est normal maintenant pour Talara. Nous mouvons bien comme monsieur le roi Rwanda. Donc, son ami, nous comparons, elle aura Kazangul, ouais. Mounene à Kazangul. Kazangul peut voler quand on peut dans moi, pays wana muki wana mais on met la vie sur la complication fort parce que ce moment a na Congo a toi unité. Surtout c'est uni la guerre l'aura ba Rwanda na tout le monde compter sur rien d'autre BP biso boyete ce moment toi unité ba ya ba refuser prix ba ebele ba kepe ki soda ngo pe ba kende ya ça la peine moi bien teming c'est comme si ba kenda ba kanda ba basi ba kanda ba mususu abosani ki akende pour tokóma na front tobunda kuna badéfense eza ebele parce que okendaki na objectif ya motu moko boye osala motu moko mabe mpona motu moko boye mpona famille yango ekomisaki osuda non surtout abezo mpena bajeune oza mpena ya ye moko aza volontaire te nga mpena nde na boye nakei armé mpona obunda na mboka na nga wana normal obeti mpe c'était mora bien donc mingi baokende moi problème moko to basala ki mabe moko to eloko moko boye conséquence moko boye nga fona kotaka kimbila pena mpo ezalaka bien ake na guerre teleme ezalaki mpena mamu na ye te donc loyenge atosiana biso moko boye toana bapreve ya bave na biso ya quartier ebele oyo bakendaki toyebi penaka ve akendaki mpona makambo eteli pe azongi omoni pe ase chargé na makambo wana donc akenda ene mpona mboka te donc wana eza inutilement donc moral nde toyeba makambo tosala po lo tobunda Rwanda pays mokie loka litambo wanini tala menace ya mabe bo quelque soit ekozala pe pays moko boye peut-être pays moko tokotyana biso kombo te pays moko boye mpo biso mo toyebi ke na afrique a pays eza mokie eza Rwanda babraza donc totie babango te totie peut-être bagarre na Algérie monte ke tobima te parce que biso moto biso unité boke sa mambo mpona bato ke yo sa mambo te mpona mboka to sauver mboka nayebite soki bocomprendre makanisi oyo bilenge baobimisa oyo baopanza mpenza exemple moso apesi ya na sepe nao makasi mboka mokie lokola Rwanda ta niveau okeye nango parce que toza unité ebongo sikoyo soki eza pena ke non pays moko pe oyo eza na mwa monene lokola babiso boye biso na bango bitumba wana topete kongo mbala moko po toza déjà unité po tozalaka pe unité bayeba déjà congolais ke so opesi ye mokie aotrahi ndeko na ye so bapesi ye mokie aotrahi ndeko na ye mpo na intérêt na yo moko est-ce que tokontinue kaka boye éducation nini topesa na bana biso tokontinue kaka boye donc kongo na biso ezali osimbi mandoki na nsima nango osengi bapesa poste bapesi yo lobi lisusu oyo wana mpe lisusu akosimba mandoki bakopesa lisusu poste lobi okuna mpe oyo moko akosimba mandoki bakopesa mpe poste donc éducation oyo totikela bakokololo na biso bakoyaka lobi ezali soki esimbi te simba mandoki après bakopesa poste nayebi te mpenza nayebi te kongo yango tokende nango wapi tokende nango mpenza wapi kongo yango donc mpo na intérêt na yo oyo eza mpo na yo moko ondimi osimba no mandoki mpo oboma bandeko na yo mpo bapesa yo poste poste yango ezali mpo na yo na bana na yo na bandeko na yo mais 8 millions de morts, 5 millions de morts, 10 millions de morts, donc ba mort eleka nango ebele bino etali nango bino te donc monde encore quoi, monde encore. Donc ba congolais baloko ba joueur na bino bino ba coach. Ata joueur azwi ne choc. Beta kaka. Ce peut ozu coupe, on peut sortir 100 000 mais yo zuka 1000 francs. Yemo abeta kité. Obunde liga azali bikota malili pepe beta na moya za na biso tuto ya tuto bunda non na ba avi 70 to sapelo na zonga na bani kane baloba toujours passe sango bisengo pap oui donc biso ba congolais to ko matiti na bango biso ba imbécile na bango biso to kufaka po bango ba rozwa kibokoni puna nyoka mime akanie masune mbongo elo na senga to zalaka uni tozala bomoko partout oyo tozali tozala bomoko
toza na mboka moko te oyo tokozala kimia oyo totambola calme sans batu na yo document moko boye eloko moko boye koleka mboka na yo eza te mpona Congo ata baosenga carte de lecteur ata oza nango te kaka lingala ozoloba wana deja mbila ye moyebilaki oyo tokende kaka bo mpo tozala ntango ata mwa 2000 yana obla mikili oza comprendre ekende yango bon me na mboka ya bato na Congo kola mokolobi naota kabina nga na kwen oyo otie mpe na kwen kaka ndenge olobi osali yango mpe bongo moto mpo apekisa yo aza te yo ozalaka makasi bayelo kaka somba tike mboka nini oyo okokende okozwa ma mesa oyo otie mpe oteka pa lese babengana mpe te po tomona baimage mosusu na babelgique wana bato bakimaka bambangu ndimbi te munde atekela bango batike non mais nakini awa okose provisionner otie mesa na yo okombe 10 15 16 ekombe wenze leta mpe amo eteka ndeka atike ya chez bino na ndako na bino bolamba te olalaka chez bino ola jamais chez ba voisin po chez bino balambi te olala jamais chez ba voisin po chez bino balambi te Congo eza mboka na biso ebebe bonga biso soki biso esimbi te toza na mawa ya ba oyo bakoya lobi bakuta Congo bien papa aboti bino atiki ndako chantier asilisi yango te bino bana oyo boye bosala effort ya kosilisa ndako siko biso kotala bakitali na biso bato babundeli mpe na Congo baza ebele tokotanga bakombo nyonso te na mokili ya molimo place bazalaka ntongo batalaka Congo baokaka pasi makasi kotala ke tobundelaki bato oyo tolongolaki bango awa tokomisaki bango awa me bango bazwi yango bazongisi yango lisusu na ebandeli ya place oyo tobandaki kobundela yango mpo emata esipasi eza eloko biso tozosala oyo tomona lelo eza oyo esalemaki deja na 97 eloko ya sika eza te me kokoka pe te kosalema pe te mpo congolais lelo aza deja éveillé mpo congolais aza deja éveillé kabila lepere soko andimaki akende na nzela wana mpo ayebaki ke akobalukela bango ye moko abunda na bango ntina suka yango ye mo alobaki la guerre sera longue et populaire me kosalaki vi na ye eyokata po biso na mokili toyebaka plus bane tosali na mokili me toyebaka te bane nini oyo totikali nango na mokili bane oyo nga nasali na mokili nayebi parce que eza age oyo naza nango ebongo oyo etikali to mosu mpe lobi naokufa siko lelo na ngai nasali nini mpo na mboka na ngai lelo na ngai nasali nini mpo na mboka na ngai tolamuka totombola mpenza bilongi na biso totala mpena mfasi so totali mpena mfasi bien tomona mpenaki toa bilongi moko toa peuple moko donc motu moko te ya libanda akoki koya mpo atisa biso trouble mpona nini te na Rwanda biso bacongolais tozo réussir kotia bulu eke kuna te mpona nini te mpona nini kaka bango bawa réussir kotia bulu eke mpo na biso est-ce que bango kuna baza na bato te bazolinga mpa komo baprésident mpo tofinanse bango babundisa Kagame mpona nini kaka yaka mpa na biso mpona nini kaka mpa na biso mpona nini kaka mpa na biso baburundi bavanda bien braza bavanda bien vi avanda na ye kutu à l'aise bape ebele bavanda bien kaka mpona nini kaka biso mpona nini kaka biso Congo ekabwana te esalaka yango ntango na biso totelemi ntongo medi pokwa veille toujours nguna okota te ape na esika te toaka veille bokabola so bosepeli nango botiela biso commentaire na oyo bino bokanisi te mpe makanisi oyo bino boza nango
tokolemba te tokobanda kokabwana bino bamakanisi ntango nyonso